Lisolo ya pasi pe mawa na ebite na lobaka chaque fois est-ce que il faudra continuer à kobenga basi olongoli mwasi na Congo okena na mboka oyo zali to il faut que zwaka basi kaka esika oyo kutiwana po batu ebele babengisi basi bazo futa bango na monnaie de singe ya isolo oyo ya ndeko Musa papa Fiston beta lisolo danga pe si pasi ya mobali abengisi mwasi na ye depuis Kinshasa aluki makolo makolo Lubumbashi ti akoma bongo na Afrique du Sud na Johannesburg mwasi akomika ka boye aboyi mobali alobi mobali na ngate aboyi li nini ya na lobaka bakamia ba photo ya salaka attention na monde auto komi pona nini mutu paka nga photo ka simple ndengo wana e koma bazizani okanga photo mono kesko na soki Snapchat soki nini kuna o tente photo o tie photo ba fleur o komisi elongi kitoko tango mutakomona yo o mota photo yeyo o yete mwasi aye amoni mobali o abona na photo na mobali o visa boye bakokana te mwasi aki mobali aboyi oh lisolo ya pasi yango tokobetelo yango lelo. Consoeur et frère Topé Pasteur Mike Kalambaye, ça continue à faire couler beaucoup d'encre. Après Koloba, ça y va spéculation, ma jab, Goutou, à Boya qui dit bosso que Batouba Koufaki tenasima, aïe kondima, Batouba Koufaki, et puis Albaki Akozwa, soin à Batouba, parce que sur l'assurance, Kassie Moko, Pasteur Mike Kalambaye, Alobaki na nous télé, la émission Oyo, à Sengi, pardon, et puis Aloï Mouké. A présenter ma condoléance na ma famille Oyo, et puis à compatir, il va continuer à prier pour na Oyo basali bongo na hôpital Tokoloblanka na émission ya Lelo. Shalom peuple de Dieu, je suis votre frère le pasteur Mike Kalambaye. C'est avec beaucoup de peine que je vous passe ce message. Je tiens à présenter personnellement mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Et je souhaite un prompt rétablissement en même temps à toutes les personnes blessées durant la célébration Stade de Martyrs. Pasteur Moïse Mbiye yepe avanda kiniete yaya abeti lisolo ya vinaye persévérance pour lelo akoma pasteur Mbiye basta di kotonda débordement autaki quelque part abeti lisolo ya vie pour na fortifier yo mutu ozalaka ba découragement okondimaka teke okoleka mutu entel mutu entel na mona na TV mutu entel est na koleka ya la vie il faut se battre na sepel na conseil oyo ya pasteur Moïse Mbiye ndenge abeti par rapport à vie na ye et côté ya EP belé na seli nzambe utabo mwana na ngai tilelo na komi ndenge bana bazobina wa ndenge ngape na bandeko bina concert na ngai ya liboso mama Claire ya vie na ngai o ya liboso na beta yango na Grand Hôtel Kempiski lelo au Grand Hôtel na salon Congo ezalaki salon ya 500 personnes. Concert nanga liboso na beta kuna nazwa 12 personnes je pense. Oui. Na vandi na koti na kati ya salle na bato basala ka service na hotel bazomitu na ayo sala nini soni na motema mena yembeliza si na silisi concert na telemi boye batukuto baki concert bazo senga ta selfie te ata photo te bazo monanga kaka bongo ba moko bato basala ka service baye bakoti na kati ya salle po bavimbisa mbala liboso nga banda na tala ba Jeux olympiques na mona bongo hymne national ya Congo démocratique debout congolais ebeta pona nini na Jeux olympiques oyaya Congolais Christophe Mputu a salé biso plaisir médaille d'or yaya na jiu-jitsu to créer sport ouante to yekole yango mais moi na mboka médaille d'or et pesi kitoko oyo kapena hymne national ebeta na mboka bapaya médaille d'or pour la Congo démocratique. Force à toi Christophe Mputu to kozonga na opeka na émission ya Lelo. Yaya, le 1er août
fête de parents, mais aussi les 1er août, nous avons fête Yabibembe, n'est-ce pas? Fête Oyo, Bakendaka, cimetière, Kokata Matiti, et 40 jours, on y a cimetière, il y a papa, il y a maman, il y a moi, la topé, il y a des côtés, il y a connaissance, Kassi, il y a 40 jours dans la canine. Pour Nanini Basalaka 40 jours. Utilité à 40 jours, et dans la canine. Tu as un témoignage par-ci par-là, mais les lots, tu as utilité, il y a 40 jours, et dans la canine. Est-ce que 40 jours, et dans la important? Tout ça, tout est important. Nous sommes tous là, émission ya Lelo. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende Mbote, Bandeko Balandi à Radio Lokole Télévision, Bissika Nyos Toubouzoami, toujours merci, na confiance, peu fidélité, vous allez continuer à couper sa programme Oyo, Radio Lokole, ma solo, et pas wapi, vous allez couper à chaque fois, que solo là, makamosali ko le kabongo, na communauté na biso africaine en général, mingi ya biso batu ya mangala, ngai babenga kangai fiston, pelende, tata ya sedek, partout aux Hollandais biso ya ceux qui ont eu occasion, ya kokota na chaîne Oyo, Radio Lokole TV, soki osabona, merci mingi yebaka ko partager. Kasi soki nanu osabona te tomba ya liboso ba tinelio lien oyo yo yeba ko s'abonner, soki osabone ko bosa la kate ko fina cloche ya notification pour na orataka ba programme na biso ata soki mukete yeba yango ya masolo otobetaka awa ezali ko sunga batu ebele ndenge to lobaka soki lisolo oyo esungi yote tango yo ko partager peut-être et ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala. Est-ce que bokomi c'est que bien boyebiango Radio Lokole TV émission Oyo Radio Lokole masolo batala kayango mutu moko te la senga bana la famille maman papa bayaya basi ya mbal bo vandi bozali kolanda ensemble pour awa insanité et les kakate awa ba critique bidon et les kakate, excusez-moi les termes, mais awa to lobaka bakambi ya vrai vérifier quelque part na source qui peut to kwi to zaka na soni wana te ya okende ko tourner et puis ko zonga lisusu pour na ko bongisa te, c'est que bien voilà. Grand merci d'abandeko oyo bazo fournir anti-poison pour anti-poison ezali kosunga batu ebele yaya racheter le temps car les jours sont mauvais okoye bate mabe ekouta wapi peut-être ndeko mususu okanisaka salaka pire yo nzoka salaka pire yo tazaka pirate pona yo yebaka yebela vision nazo ko insister ko yaka par anti-poison te soko lingo kende Afrique to lingo voyager te même si ko na Europe na Asie na Océanie na Afrique oyebite na ko inayo soki ataba ziote bakoki yote bakoki ko le kapé na sima ya bana yaya benga biso to en contact bande ko anti-poison o se procurer na 2 graines na yo ya anti-poison pour na o se protéger yeba yango graine moko ya anti-poison soko le yango durée ya 6 mois na nzoto ata batelio poison ya marque ni yaya ekozwa yote ebele bazalaki na tembe sika bali kondima obali kondima po esungi batu ebele otolobaki te tolobi benga biso pona autre 2 graines na yo ya anti-poison voilà. Yaya tika to banda na Jeux olympiques pa iwa pese ko sala bana France précisément na Paris congolais Christophe Mputu apesi biso esengo alongolinga stress yaya to ute ko lega awa na congolais oyo na judo asenga ki abandon o na 30 minutes ayi ko 30 minutes yaya ndeko ayo ko bunda ndeko na gagner ba combat na Kisasa aye eza ba jeu n'est-ce pas jeu il y a toujours un gagnant et un perdant ndeko a perdant qui mais félicitations à oser quand même ko bunda mais à Singapore Bando, il n'y a pas de problème. Force à toi. Alors, Yaya, RDC et Lokoyama Kasi, Christophe Mputu, Aeko Longole, ya médaille d'or na Jiu-Jitsu, Yonani. Sport chinois, il y a pas japonais, mais un Congolais, médaille d'or. Hein?
kitoko wapi esengwa epesinga esengo epesinga Isabelle Fefele yote congolais asali exploit yaya tout monde a fana aka bubu ozomona aka no hymne national la mboka msezo mata bamboka msezo mata po babeta hymne national ya mboka ya pays oyo médaille ozu médaille d'or yaya na palmarès pe à Paris 2024 oyo Congo médaille d'or kitoko wapi yaya mputu félicitations mon frère otomboli bendele ya mboka ah na sepeli makas landa. Please stand up for the Democratic Republic of Congo anthem. Maintenant, tout fait. We have 4 athletes here today. The bronze medal goes to Alexis from France. Congratulations. Out for the first place goes to Christopher from the Republic of the Congo. Congratulations. So we have a group photos for Kazakhstan, Musa Ramazanov. Second place from Kazakhstan, Ramazan Husainov. First place goes to the Democratic Republic of Congo, Christophe Putu. Yaya na vie esengaka persévérance soki obandi makambo koela ka mbangu te akotina onga ba inanga na vie onga iboye o mutu entel esenga na vie na kobonga lokola mutu entel ye yaya eloba nango ata voici l'homme yaya bato balekaka na télévision to mona ka ba star onini babangisaka yo te yaya okobonga bato o babonga yaya tuna histoire na bango bakoyebisa o c'était pas facile bato ebele baya libanda ya mboka balala libanda bakombola bawese basala misala ya malamu bena mingi te oyo na mboka bakokaki kosala yango te basala yango parce que aluka positionnement mais yo obimna mboka libanda yo linga godo ngala koteka mpusu te ngala koteka matembele te ngala koteka makite yaya okolala libanda okokufa tala exemple. Déjà, lobby, tu l'as dit que commerce que faire recherche de poule, il avait persévéré. Na wenge musique à 4x4, les bons chics, bons chats, les anges adorables, bakenda poto ba tikaye, mais abunda qui le a commis faire recherche de poule. Ce qui peut te donner un deuxième exemple au il y a pasteur Moïse Mbiye a expliqué parcours naïe comment il avait commencé. Concert à Liboso à Beta sur un grand hôtel, je crois, à Salon Congo, 9 personnes à Pamba. Une salle, il y a 500 personnes, mais 9 personnes. Ils étaient obligés à cuisiner, à staff, pour échanger moi poids. Mais il avait persévéré. Il y a le moment qui tourne, on a séparé. Ceux qui n'ont pas qui sonnent, n'a pas qui découragement. Mais les lots
Moïse Mbi était, mais le Tony Siba stade était. Voilà exemple à suivre. Nazotelo yango pona e fortifier yo. Yo muto kantaka vie suika mkiwana. Yo muto kantaka ngana okende poto ndenge nini. Papa za na mbongo te, mama za na mbongo te. Na kokoma Afrique du Sud ndenge nini. Papa za na mbongo te. Même là où tu es, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Kanyama Kasese, à na Luozi, na Mbandaka, na Kasangulu, na Mbanzangungu, tu peux gagner ta vie. Soki aux la persévérance et makambosili. Landa, pasteur Moïse Mbi a fortifié na maroba oyo ya fortification ndenge ya komambiro. Landa. Na saeli nzambe utabo mwana na ngai. Ti lelo na komi ndenge bana bazobinawa ndenge ngape na bandeko bina. Concert na ngai ya liboso Mama Claire. Ya vie na ngai o ya liboso. Na beta yango na Grand Hôtel Kempinski lelo. Grand Hôtel. Na Salon Congo ezalaki salon il y a 500 personnes. Concert nanga liboso na beta kuna nazwa 12 personnes je pense. Oui. Na vandi na koti na kati ya salle na bato basala ka service na hôtel bazomitu na ao sala nini soni na motema mena yembeli nza si na silisi concert na telemi boye batukuto baki concert bazosenga nga ta selfie te ata photo te bazomona nga kaka bongo ba moko bato basala ka service baye bakoti na kati ya salle po bavimbisa ta nombre to bandi okoma na ba 50 na salle ya 500 personnes soki na abandonaki po na monaki 12 personnes lelo na inga nazala lipamboli oyo nazali te. Lelo tozo réussir ko réunir bato ebele na ba stade. Nzambe azakapa. Nzambe azakapa. Azwayo na se atombolo a imposé yo. Vina yo mobimba sala ete nzamba zala mutu aliboso na motema na yo. Ataba tubakofinga linga emi. Banga nzambe via prière okosala makambo kokamu. Na uti soki na famille a mbongo te non. Na botami na matete. Papa nanga ki pasteur. C'est tout. Tozotanga classe, soki mutapesi dim afuteli biso classe. Soki pe mutapesi ete tovandi na ndaku babengani biso na classe. Eloko nini yo kolobelanga mafuta mbila na pakola po na pakola. Na pakola mafuta mbila pona kende classe. Mukolo mususu na pakoli mafuta mbila na pakoli eleki. Nazo tambo ya nanzela moye bimi. Nazo bimaloko ya kikalungu. Nazo kalingama na moye. Na lie loso na sukali ya pamba. Tolali maya lobo ndevi nangai. Biso tokoli miliki mama azokanyelango na kati ya chambre po eza spécial. Yebisa mtu apembeno Moïse Mbi epa yebi makambo wana. Yebisa Moïse Mbi epa yebi makambo wana. Alors Zamba eko décider na mawana ye atombola pe biso.
soki aosala na ngai aza capable asala pe na yo. Nzambe apambola bino. Nayebi ke na kozonga lisusu naza na nzela molai nazo visiter ba église nyonso. Yaya, consort, il y a pasteur Mike Kalambai, ça continue à faire couler beaucoup d'encre. Tobaki Ango, autre pour ça, Lelo, et Zali parmi ma dernière émission et analyse pour na concert, les gars qui a stade, oui, c'est vrai, concert Wana et Bomi Batou, Bakoufi, Monsieur ba révélation, mon sous, oh, ça a fait couler beaucoup d'encre. Na prière introduction, il y a pasteur Moïse, il y a Mike Kalambai et consort, et ça a fait couler beaucoup d'encre. Mais ma révélation, et ça dit qu'on continue. Est-ce que croyez-vous que ndenge batwa koloba wana o batwa kufa kiboyi o batwa kufa kiboyi qu'est-ce qui a fait que batwa na bakufa d'ailleurs yebi yango ya to kusola lilo batwa kufa ki réellement nini? Est-ce que ça dit makambo ya diable le ko la pasteur olobi ye amonaki Sakai esprit o ya musique ya ke kozwa batu amonaki personne qui Belzebul soki ni abakam et kozwa batu? Est-ce que c'est vrai? Mais du point de vue logistique, autant les pénaboui, ngai, ça n'engage que ngai, n'a pas qu'on dirait sécurité et là qui moins, t'as la batouana dans la stade, au moins 80 000, bon, stade de Martyrs, ouais, ça a 80 000 places assises. Ceux qui battent télémi, comme 90, 90, topé 100. Bon, tous à 80 000, attaque de 60 000 papa. Bon, la quittine à 50 000 personnes. Est-ce que croyez-vous que 1000 policiers vont assurer la sécurité à 50 000 personnes? Là, c'est pas pour exagérer, hein? Là, c'est à 50 000. Pourquoi est-ce que l'État a une responsabilité dans l'IET? Pourquoi est-ce que l'État a une responsabilité? Parce qu'ils ont été prévenus que le concert Wana et Kozala. Oui, c'est vrai. Est-ce que bah contact sur le producteur Majabu Oyo Abaki concert Wana est assuré s'il y a des dommages? Si on démêche quelque chose de en anglais, on va boncer pour l'assurance Zalaki. Est-ce qu'un gouvernement peut compter dans un individu? Tala Kunseki, Tala Kumamba. Et l'autre, on peut te comprendre qui ont été quand Marabou et Bandaki, Batouba Koufina Stade, et Batouba Stade, pour te monaki Makamno Sotouana. Comment est-ce qu'il y a eu un Ngouma et Batou, Ndenge Bandai Kokota? Les producteurs qui est Madjabou, Alobaki a motu o, Aboyaki d'abord que non, Batouba Koufite. Batouba Koufite, na évité Yemoko, Azaki na stade, soit peut est-ce qu'il y a un service secret, na yeto, service sécuritaire, privé, na yete, va contrôler, super officiel na guité. Pourtant, Batouba Koufi na stade, Batouba Koufi, Madjabou, Aboyaki a Batouba Koufi. Et il y a un dimanche par après, et puis à présenter ma condoléance, à l'objet des assurances, à consommer sur les consort, Wana, et ça qui dit, donc, contradiction. Au boy liwa, après eux qu'on dit ma liwa. Bobo, ça n'a été. D'être les révélations, il y a émission de Yukuna. Chaque fois qu'il y a un événement à Madjabou, on dirait pas de Koufaka. Concours sur Koyamba Madjabou, après on aura un mouvement à Koufaki. Année au cours de ma Koufaki, Fiona Galaï sur Madjabou, ce qui Fiona a le moins la troisième position à Koufite, Bakoufé la Ranini, Talagunseki, Talagumamba. Est-ce que vous êtes comment? Bref, Batouba Koufaki. Ma spéculation salamaki est belé. Batouba Koufaki nini? Sécurité? To, batou invisible, bayaki kozwa batou. Toko solango, na dévolé wana. Na dévolé. Sécurité, na de bayaki kozwa batou. Kasi, enfin, batouba de kozela, pasteur Mike Kalambai aloba. Aloba ki nini? C'est vrai, Moussel Nanzambe, il peut peut-être un dimanche qui te peut Koufaki. Parce que tant à côté, à ça la prière, à introduire Routou Ranson et conso, héritier, Bill Clinton, c'est fort possible. À yeba quitter que Batouba Koufi, toi, avec ça la ignorance. Tala Kunseki, Tala Kumamba. Mais, tant qu'il y a une confirmation qu'il y a eu des morts, 9 morts, d'après gouvernement, 9 morts, 15 blessés. Tout le monde a Oyumuramatari à l'obi. Ah, ce qui est yebi, nous m'avons dit que awa Mburamatara lobaki 9 morts, na 15 blessés ou pour plusieurs blessés ou bien pour la bien plus de 7 morts. Plus de 7 morts, na plusieurs blessés pour éviter des problèmes. Est-ce que commis? Alors pasteur Mike Kalambai a lobaki moi quelques mots
à présenter qui va condoléances dans ma famille Oyo ba Koufeli et puis à promettre que à Rosalana Bango bazana hôpitaux na prière et puis assistance bien sûr qui assistance Rosala parce que conseil Rwanda ezala qui assuré ya mboto continuer to kota na sombele suka bisanga parce que ya na émission to kolo pa 40 jours et puis na suka to ko mettre dans le solo c'est dire que tous ces 55 minutes, vous allez passer ensemble avec nous, vous ne serez pas déçus. Il y a partager. Partager parce qu'il y aura à boire et à manger. Toko solo dans l'émission. Est-ce que commis, c'est là que j'aime quoi? C'est là que j'aime partager. Landa, pasteur Makamba, moi extrême ok, comment est-ce que à Sengi Bongo, après un temps, condoléances et puis moi quelques mots pour aller à l'hôpital. Landa. Shalom peuple de Dieu, je suis votre frère, le pasteur Mike Alambai. C'est avec beaucoup de peine que je vous passe ce message. Je tiens à présenter personnellement mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées et je souhaite un prompt rétablissement en même temps à toutes les personnes blessées durant la célébration Stade de Martyrs. Rassurez-vous que je pleure avec vous et prie pour les uns et les autres. Également, ma prière est que le Saint-Esprit vous console et que Dieu vous bénisse. Kasi yaya, c'est vrai, il y a une spéculation. Tout ça là qui est mission Moko Oyo et pas puis pasteur Patrick Nadurban en Afrique du Sud a bimé ça qui révélation d'après. Que prière Oyo, frère, ton pasteur Mike Alambay abadé comme ça c'est vrai, ils avaient absorbe mais maloba souswana ils allaient maloba Oyo emprunter qui en quelque part à écouter Yangoana. Donc on a équipé évangéliste aimé na Canada ayaki à contredire c'est là qui m'a bilinga kasi lelo frère topé pasteur Patrick Nadurba a tindi des sous audio alingi a expliqué moi deux trois makambo comprendre yambo to contre la bozindo pena qu'est-ce qui s'était passé ba tu ba kufa ki pona nini nani boyo kana nous pasteur Patrick Lisusu et bongo dozonga suivez. Merci beaucoup pour nous les sous Katia Studio Nayo. La ligne qui est juste na sola moke pour qui batu mingi ba qui message mingi ba critiquer mingi ba fingi mingi ba lobby. C'est tout à fait normal hein. C'est tout à fait normal parce que les temps autour le qui est en autre que ces messages batu nyonso ba digérer on la façon na bango misusu ba apprécier misusu ba critiquer tout ce qui est Nzambe azala na biso pe a contrôler ko batela biso elo mukena ngai na zongi pona ko akoloba pona ba ki souffrir na ngai mususu a Canada alobaki apesipe aye argument na sepeli na komisi Nzambe tika Nzambe pe apambolai na yoki nyonso wana eloko ngai nalobaki oyo na revelaki na kati ya prière wana ezate ke po tozo critiquer mutu tozali koina mutu toina mutu te to critiquer pe mutu te mais to landa juste la parole parce que la Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole qui sort de notre bouche, il y a des alcool justifiés, bénédiction ou malédiction, tous les alcool justifiés. Oyo tozali ngai nazawa na te pona na sala polémique ya sujet ya un frère oyo a dérouté to un frère azana nzela tozana pona comporter plus na vie ya bato parce que Bible pe lobi que même si ce que qui muta le belio prophétie il faut zo méditer sur yango otala so moniza malam to izal mabe kondimana bala mokote nakati ya conseil wana na ekola na ngala ndaka conseil na molimo na conseil na musonité na conseil na sentimenté na ndaka prière na sentimenté na ndaka prédication na sentimenté na ndaka juste maloba ozo bimana kati ya mutu et puis yango pona édifier ngai et pambola ngai to ela kisanga nzela parce que Dieu parle d'une manière d'une autre même na kati ya parole na kati ya conseil nzamba pe kolobela biso nazawa na te pona
na mema scandale ne pa bato menaza kolanda oye komami nande oye lobami nde to yango to vandisaki pona koya koyebisa ba na nzambe na mutu a juger selon ye soko monique na sali mabe okipe ko la kisangai yango nde Jésus Christ même azalaki bible c'est que tango alobi ke azali oye azali bazui de mon koye ayekobeta embata alobeli bango soki ezali ke nalobi mabe fo olakisanga ke oyo akobeta ngai so nalobi malamu poko ozobeta nga naoki benjir mpe na makambo nyonso tokomisika nzambe tozongela mwa parti wana oyo ndeko na biso na kati ya priere na ye oyo alobaki alobi bien et maintenant après koloba au nom de Jésus amen alobi et maintenant porte les dévelentos garde des ténèbres levez-vous pour accueillir les rois de gloire n'habitez Bible c'est que ce qui est écrit n'ajoute rien et ne retranche rien. Total en Psaume 24 à partir du verset 7 au Ndenge Komami, mais ce qu'on a dit en gros très bien. La Psaume est commune bongote, n'a évité biso tolobaka français, n'a évité biso totanga la langue française, n'a évité ceux qui vraiment côté wana parole wana ezali na langue nini oyo mutaki koloba biso toyoki na langue mususu. Parce que tant déjà que olobi ke ezali na kati ya Bible, c'est-à-dire faut tango ndenge komami, mais or yango eza prière. O muto asali pe azu verset ya Bible, mais ce que c'est verset ya Bible au déformer information, au déformer écriture, on est comme l'homme mususu. Ce qui te l'endia très bien, alobi bien. Et maintenant porte les dévelentos. Na éviter les dévelentos wana côté wana toujours banini bola ça partie à Bible commis des dévelentos mais or tu es bien qu'ils allaient porter élever volento. La Bible comment il porte bâti en gros point balobi élever volento. C'est quoi? Na éviter ce qui n'a sali mabe na côté na lobby ce qui yango eza na kata Bible beau partie wana oyo ya maintenant porte les dévelentos ce qui ezali na Bible ya ba portugais bolakisanga na oyeba pe na yeba ko changer maloba mais ce qui eza yango te toyeba ko continuer na ndenge ya ko méditer pour na koyeba na suka oye ko continuer na parole par le bicade des ténèbres levez-vous portez pour accueillir les rois c'est qu'on parti wana pourquoi ozomela maloba maloba oyo c'est mela mignon soana de yango nde esali ke biso tozwa sujet ya koloba si moto akomona ke maloba wana aoki kozongisa ralenti epati nda audio alakisa biso parti na ye ok ekomami bongo peza na Bible tokoki kocontinue na sengi na bino so na pamboli bino bozala bien toza wana mpona kocritiquer basali na nzambe te mais toza wana mpona kolanda lisu na lisu na oyo nyonso azoloba mpo édifier biso to oyo ezali kodétruire biso nzambe apambola bino azala na bino apambola oyo nyonso bazali koyokana oyo nyonso bakorépondre oyo nyonso bakomema eza nango normal na baoyo bakopambola nzambe apambola bango parce que Bible dit que je bénirai ceux qui vont te bénir et je maudirai ceux qui vont te maudire oyo nyonso amoniki na lobi na ndenge ya sepelite aloba oyo alobi tika nzambe assiste azala na ye mais tolobi likambo oyo toyoki epe na ndenge frère na ngai ya Canada alobi ke abandelaki ralenti nayebi te na ralenti oyo bandaki soki mpenza réellement maloba wana on a insisté na kena côté msute o avaler maloba côté ya cadre des ténèbres ils ont quoi cadre des ténèbres mais tout tient on a ndenge ya cadre des ténèbres ati cadre des ténèbres levez-vous maloba nezaki avaler si réellement ezali na Bible bola kisinga yango na kosepa pe makasi tika nzamba za na bino na kosa bino temps mingi te na tiki kaka Saint Esprit a guidé bino na pamboli mosali na ye
pe mwana na ye papa fiston zala opambwama eza te ke ngai nasali yango mpona toyokani na yo mais oyo ezali oyo ebimi na monoko yango nde nalobi na miso ya bato nzambe azala na bino nyonso nasepeli koyoka bino mpe nasepeli na baingire nasepeli na baencouragement nzambe azala na biso d'habitude tolingaka mpenza kobima te tozalaka toujours bahéros dans l'ombre mais etiaka tobima mpo esengelaki ezala bongo. Merci beaucoup. Nzambe apambola Congo apambola bino nyonso. Amen. Voilà. Voilà, wana ezalaki pasteur Patrick depuis Afrique du Sud, précisément à Durban, Oyo Aleka qui a une révélation, qui a prière introduction ndenge d'après pasteur Mike a changé qui maloba. Émission wana et ça va vieux belé, il y a eu de spéculation, bah on va appuyer oui pasteur Patrick a raison. So habité pasteur Patrick n'a pas fiston boka qui bien té. Il y a un moment ni ozong ça qui est nessa rabino rabis to za sonité. So que simbi to zonga to finaka. To luki sous pasteur Patrick en principe alingos la so live awa na tongo alelo mais pour musala kande bengiango atindi audio oyo a explicité yango boyoki atangi na ba phrase ba mongo wana. Alors bino mbore koloba ezali kuta ezali dengo ate landa siko ba mo oyaro ya yesko a prononcer yango bien awa. Joa siko concert wana ndenge pasteur Mike bande koloba comparer yango est-ce que eza yango to eza yango te pona bon comprendre. Voilà. Yaya concert oyo soki to tie na ndenge ya frère Patrick ba loba ezaki clarté bande ko évoquer nani tala kuntseki tala kumamba. Soko zui pasteur Otochaki na Kinshasa alobi ye batalisaki amonaki Belzebul amonaki susunananyo na Sankai demo o ya musique bistolo baka pembe za radio lokole. Voilà du point de vue spirituel. On ne peut jamais maîtriser le physique si tu ne maîtrises pas le spirituel. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Trop content pour noter. Bon, na physique iboyi. Toi na nenga physique. Batu bakufi ndengenini. Soko sur exemple, bana mike ya moins de 10 ans. Parce que na que mukolo moko a la capacité à maîtriser 20 bana moins de 10 ans, 20 mukolo moko a maîtriser bango. Mais ceux qui bana ba komi 40, mukolo moko peut avoir des difficultés pour la maîtriser 40 bana. Il peut y avoir débordement. Pour trouver la logique des choses, Stade de Martyr et Kotaka, 80 000 places, n'engue ba salaire. Assise bien sûr, mais ceux qui battent les mi, et cause là, 90 to 100. Débordement, ça est là qui normal. Et là, on ne peut pas se voiler la face. N'engue ya mokili, ne peut pas grande moi tout n'engue wana. Batu basa au top na mikolo oyo ba pesa actualité pour que na ndengo na musique na biso ya époque ya papa na biso Franco na papa na biso Taboulay et les kaki ya époque ya ba Zaiko na ba benga ba voix la blo mo ndengo les ka ya écoute époque pe ya ba papa Wemba na ba na bon ba tout zaï ne konso les ka et ça ndengo évolution ya étape ya wenge buna sa yekoti wenge panzani ya étape ya jibe na wera to yebi yango ba famille ute katana ekabwana o tilelo ata wenge zongi bango bazonga na nuté siko on peut pas se voir la face et ça makambu ya faire na fali ce qui faire fali a beti faire fois ya pe ko prouver to la sakologi bango ne bele to mona yango na côté ya nzambe pe banda kala ya côté ya nzambe banda kala par exemple ça les gens to mona ki yango mais actuellement to yebi yango que frère Mike Alambai oyakoma pasteur Mike Alambai na frère Moïse Mbiye oyakoma pasteur Mbiye ba ba betela rappel nzoto na nzoto lokola pasteur Moïse Mbiye beta ki stade de martyr et cela qui nécessaire pona bato balingaka frère to pe pasteur Mike Alambai bango pe ba beta ba longo na défi wana lokola pe pasteur Mike Alambai abeta ki Zénith de Paris Moïse Mbiye pe aokina beta pe Zénith de Paris pour alongona okina ndengo wana. Alors, il y a eu débordement. Est-ce que oui, c'est que producteur il y a Moïse topé ya pasteur Baye Kalambaye pardon et ça bongo Madjabou que je félicite couple moko chrétien ba sala makambu ya minene en tout cas sur le point organisationnel
podium makambutu perfect attaque concert moko teto et loko moko na stade et l'équipe oya son et lumière ya Mike Kalambai bravo majabu côté wana kasi malgré qui assuré sécurité et c'est là qui n'a ndenge na bango est-ce que l'état fallait qui acha moi appuyer la sécurité wana tout l'état fallait qui na kimia là qui assure non majabu a bi sécurité ça assuré assurance et consort oh tu comme mon ministre qui il fallait qu'il va informer bango que conseil Rosala patala oh non ministère il y a santé vaya ministère il y a intérieur bah il y a été conseil Rosali du point de vue l'état il y a moko sur les sikala engumé comme ça pour stade déjà l'état avec que stade wana ekotonda plus de 100 000 personnes plus de 50 000 personnes et surtout bah il y a que rivalité zali entre Moïse Mbiye na Mike Kalambai. Pourquoi l'État a prévoyé qui sécurité? Est-ce que 1000 policiers qui ont assuré la sécurité à 100 000 personnes? Ceux qui ne peuvent pas faire exagéré, ils ont 50, à 40 000 personnes. Ceux qui ont 30 000 personnes. Est-ce que 1000 policiers ont assuré la sécurité à 30 000 personnes? Voilà, c'était comme au-delà. Qui a échoué? Producteur, to gouvernement. Tala kunseki, tala kumamba. Batu baso koloba trop makambo à sécurité oyo. Landana ndeko oyo. Évangéliste aimé na Canada, yé alobé makambo à sécurité. Qu'est-ce qui a fait que batu ba kufape? Est-ce que sécurité était? Parce que moni kuna batu ndenge baso kota na nguma, y a eu débordement. Est-ce qu'on pouvait pas dire que place est coquille pour kota sous té? Ba police ba ki mukie, ba chrétien, ba zala ki ebelé. Il y a un gros débordement par exemple du point de vue physique sécurité de la guitare ou la qui tourne nini l'andana l'évangéliste Omar Balobi l'andai voilà sécurité donc je voudrais parler de ce problème de sécurité la tango stade la concert et frère Mike Kalambai ce qui totalise sur tous les aspects la sécurité je vois qui rôle makasi pour l'échec ou alors pour la console que Batouba Koufa n'est Batouba Koufa qui wana est un problème il y a sécurité. Autrefois j'avais dit que le gouvernement devait prendre ses dispositions dans une nation normale et correcte. Mais tant que l'activité non seulement assureur, mais service de sécurité, ministère de l'Intérieur, service de police, armée, garde républicaine. La sensibiliser pour la parce qu'il s'agit de plus de 100 millions de personnes. Pardon, plus de 100 000 personnes. Attends, 100 000 personnes vont se déplacer pour de côté moko pour la SAL la vite à Mikadote ou indépendance, il faut que toujours prudent. Donc sécurité et ça là qui m'a monté et j'ai vu quelque part agent de sécurité au bazar maillot de la bilamba jaune d'abord policier au bazar commune à Likambwana na moni bango na kata vidéo wana baza ko beta batu bazo beta batu tellement ba beti batu watu basi batomboki pe batindi ki mille ou bien porte quelque chose comme ça et bukani alors ba koti en catastrophe. Et ça que ba misusu ba niati baninga na moni mwana mwasi moko talata ki salopette moko ya chocolat ayebi soki pe on dirait bungisa ki mutu on dirait bungisa ki eloko azo luka ndea ko récupérer azo ko kate. Il y avait tellement de monde sécurité pendant les jours qui étaient dans Mkowana. Et ça là qui était vraiment sécurité ça qui est absente. Merci. Voilà. Ndekolobi sécurité et ça là qui absente. Est-ce que vous contredire? Tout le monde a été un expert que non, voilà, et ça qui wana, et babando qui bayaki, bakadia pembate, sécurité peut être assurée, peut-être, batouba koufi, imaginez que la sécurité a assuré que 80 000 ou 100 000 qui va venir au compte à sous-souti. Est-ce que batouba inga koufa? Tala kunseki, tala kumamba. Autre loba quitté, tolobi. Voilà. Autre chose à présent. Il y a 40 jours, tout le monde est isolé à 40 jours. Il y a gardez votre souffle. Papa Fiston, au moment où l'isolé, vous êtes isolé, vous avez la souka, tout sur le macamia, mboka, boalou, badjitunga, est-ce que comme, c'est là que j'aime co partager.
40 jours, il y a tout le monde a qui m'a koufi. Oh, le 40 jours, 40 jours, 40 jours. M'a koufi. Koutou ba témoignage ya awa. Oh non, ce que obomi mutu, obosani code ba muté conscience ko sali 40 jours, code wa des zongi nga epesinga mutu ko. C'est quoi l'importance oyo to ça la 40 jours? Et nga ko la nini? Séparation nini? 40 jours ngo za kana Bible to nini? Po ezopesa ngai mutu ko so Bible oyo to bandi ko utiliser ko na ndenge moko ya mabe na ebite ko lotanga ya kina ba Bible oyo ya d'une part pe ya ba ya kina Bible po ba mate biso ba dominer biso to beta de ba isoro wana awa ya d'ailleurs boyebi yango roi Léopold II tanga tangi ba missionnaire ba père esa bango vous n'allez pas en Afrique en général pratiquement au Congo pour leur apprendre Dieu. Ils connaissent Dieu plus que vous. Ba koko na so ba des nzambe plus que Bamindelo ya Kawana. Mais c'était un moyen pour la combattre bango pour na bazo ba richesse oya biso. Alors, moi ça me cœur les lo oyo ba comment bible mundu kinangai ba pasteur est-ce qu'il va continuer mission quand il va missionnaire on s'arrête kalaté parce que Léopold Alobaka bo garder basse bango pendant 9 mois 8 mois bo que de retour la bango bala bala no soso bo lia ba fa na se ba kambia ma yem sa bango le royaume des cieux c'est pour les pauvres. Balongo la bule explique ba orno ba diamé zali bango ba zo kwa minéraux zo zo mbongo wana bo senga ba ma bonza yango to construire ba ville na biso koto ba missionnaire ba kenda ba pasteur ba kota na lignée wana yango ba lingaka te bo changer ba lignée wana oh na ndenge nini est-ce to koya église bo to sambeli et puis ma bonza ya te to ki to sambeli ma bonza ya te faut ba bonza la voilà c'est une façon ya koyiba watu mbongo bible to landele ngo ya na kangwa kala contradiction ya la ratema siko croyez sans avoir vu ya maloba mususu wa ifito to banana pour landele ngo oh ba beto mbata koto yo pesa litama ba beto koto te alt to bana hôtel maka mususu erbo ba te yo bena bo tal de bible mo lobité prophétie yango prophétie to ni ba prophétie bon tabate moi personne na prophétie dans Bretagne prophétie oh ah dans le kuta na osala ngote c'est ça 40 jours importance dans la kanini qu'est-ce qui est caché dans 40 jours yango balinga to yebati yango to koyamba pona bino mwana mboka Ndosimau Roger tokosolana et papa Roger a expliqué sur importance il y a 40 jours pour toyeba et péniyo partager ya landa biso ndenge na lobaki tokoyamba papa Roger Ndosimau tobeta masolo ya 40 jours pour toyeba c'est quoi juste est-ce que il faudrait tout ça à 40 jours important c'est à 40 jours zakanini qu'est-ce que ça rapporte na vie na biso tozaki na mutu akufi na iti est-ce que soki mutu akufa kalibela to esenga 40 jours soit non bayaka ko molimo ya mutu temba après 40 jours ba ange ba jouer ba kena ye on ne sait pas ce qui se passe yango na koyamba pona bino papa Roger Ndosimau pour la tomber le solo il y a 40 jours après là-bas papa Roger mbote na yo mbote papa fiston Ozamala moi. Très bien, merci. Voilà, papa Roger, to commettre le solo il y a 40 jours. Expliquer biso 40 jours qu'est-ce qui se passe. Pourquoi importance il y a 40 jours? Mais yambo, tout quand tu solo à 40 jours, tu as dossier du jour, tu as ko solo là, na concert où il y a pasteur Mike Kalamba et Betaki na stade, ça fait couler beaucoup d'encre dans le poteau. Amino bando qui va lier batou, babom batou. Pasteur Moutabino abonaki Sankai, d'abord si ceux qui suis à Sankai ya ke zui batou, au base de boule, au nini boye, ba kimina batou kuna. D'après vous, batou na ba kufu. Parce que tu yebi yango on ne peut jamais maîtriser les physiques ce que maîtrise spiritualité. Sikoyo. Exactement. Batou akufe la kinini. Makambu ya molili to sécurité zaki bakasité. Ezaki assurité pour na yo. To ba na noa. Merci pour la question. Rapidement, dans Olobaki, ma baie, il y a christianisme, oyo, baye la biso, tellement comment quoi aveuglé batou, comme ça, ma cambonnier sur tout côté spiritualité, na nenga spirituel. Il comme nous sur ça là, oyo, mon limo, oyo, bata mosuni, bata boye,
toujours pour encourager manque de sécurité à Mboka na babiloko o ya miki o ezule kabwe. Et là que salami na stade de martyr. Thank you Mr. Ahmed. Et là que salami na stade de martyr, ils alinde manque de sécurité. Au moni ba ministère na biso ils ont fonctionné pas comme il se doit. Vous comprenez? Ils ont manque de sécurité. Donc Mundele tango a sala ba makamnaye aiba ki eloko ono sala ezala ndaku ezala hôtel et okota autant de personnes service oyo papa Pelende tozali pona Congo ministre ya culte azali ministère mobimba itela makambo yoke na stade combien de personnes ba okota à part ministère ya sport et loisirs tozali sous na ministère ya culte o itela mabobo hotel ba bâtiment nyoso wana bazali mais ce que ça la musani on fallait évaluer que batu bakoye kokota kaka autant na kati ya stade de martyr mais si autant bazo prévenir biloko wana te et puis bazo tia biloko en place te même ba mesure ya sécurité que soki mundu na ndenge batu bakota awa so mutazoki to tia ba banani ba médecin oyo bazani tu ambulant na libanda wana po ba aider batu tout ça banini nyoso ne ça. Oui mais papa Roger sécurité ça qui assuré producteur Madjabou a assuré qui déjà concert wana et il y a pas de crainte que d'état abanga. Ce qui a assuré qu'il y a un bon sucre, parce qu'il fallait, dans la sécurité, il faut avoir un nombre exact de bateaux au côté et gros dépasser. Bon, pourquoi le nombre de bateaux est dépassé qui? Parce que beaucoup de ça la maison qui nous quitté au Békissi. Kisi et gros en Europe, oui, pour passer dans ce pays, bah on aussi va Kisi n'est pas mission de son moquille. Mais il fallait l'État toujours à la hauteur. Il y a permettre un nombre exact pour bayebi engouement pour salamaka ce qui match à football et ali ce qui nini concert religieux ali surtout ce qui ont primo à bas prix des montant abordable bate bele ba ngaba kota alors faut ko yeba ko veiller à ce que muta ko fati. Qu'est-ce que vous croyez que une partie il y a responsabilité à décès à Batouana ils allaient pas le gouvernement. En tout cas nazoloba na blâmer gouvernement. Le gouvernement a sali musala na bien pensé avant conseil on est banda. Asel musala na bien pensé parce que tant musicien azoleka azolobake ekozala eloko mususu ekozala danger ekozala boy binope il faut boyer bake bon donc prévenir que mabe ekotate mabe ezalate ngapenda tuka bakisi yo nini kisi ezana ngwelo opamba na ndimite ke badwana bakufi na bakisi swindini ezala reno sécurité ezala ki assureté il y a eu moins de policiers il y a eu moins de policiers par rapport il y a ba fidèles au baïko sambela ko binela nzambe n'est-ce pas voilà ça n'engage beaucoup voilà merci beaucoup papa. Merci beaucoup, Papa Roger. Autre chose à présent, moi, si j'aime que moi toilettage, mais les camps autres bengelu awa sombele sous kabisanga tout sur le macamou il y a 40 jours. Sorry, Papa Fiston. Oui. Avant jump na question please. Na corriger moi lo mamuke. Comment batu bafana na poto na France, Belgique, Angleterre. Baza censé ya ko comment ba évoluer. Comment va que na be mission na Zolanda des missions c'est ça na ba France et na ba kin na ba pasteur Roger Baka baza ko condamné pasteur Kalambai bien sûr na zape d'accord pendant ma capacité na makamne sote leki kuna mais bango baza na pouvoir nini pe droit nini ya ko juger pasteur Kalambai pourquoi bengisi Weranson a bengisi ba mission mususo ba yaki o ba sa musique profane. Donc si on va bien ça il est mangadia dia ba bien si papa lobé papa Molinga Kimbatseke joyeux anniversaire à toi les lots les alliés journée anniversaire le 1er août ceux qui basent na nini est-ce que banga ba critiquer pe bango pourquoi
biso tolingi komonela bamusicien na biso profane boye topesa bango respecte. Paul Balenza azali camarade ya Vejo Sarr nani yango alekana te valobake Paul Balenza koyi kozala na Vejo Sarr te Vejo Sarr amuta bakisi pwani atambola na ye pwani azala bien na ye. C'est pas normal. Wilson, un musicien profane. Et nous le battons que quand un musicien profane, Azam Doki, Azam Tamakisi, il faut qu'il marque un d'ailleurs, tu es bien go. D'ailleurs, tu es bien go. Est-ce que on va passer le bango? Est-ce que ba musicien chrétien, ba nzambe ya solo, koleka ba musicien que jamais. C'est ça le problème. Yo zanani pour qu'il ne contrôler kozwa ba décision que mutu oyo akoyi kozala na stade mutu oyo bakoyi kobengisa te yo za nani oyebi makambo wa Weranson basali na mokili oyo na mboka na biso Congo yoyebi combien de personnes oyo baya poto na nsima Weranson oyebi bana combien Weranson alesaka alataka futi la classe oyo bapaster ebele basala yango te kama mabumu na bango. Mais non, faut tout changer faut tout changer na batapoto pe bozo mais non, tout ça voilà, Papa Roger, voilà. Papa Roger, voilà, au Sololi, la régie nous fait signe qu'elle est en presse là. Merci beaucoup pour l'intervention. Tu as été brillant dans l'intervention c'est conseil Makambouya pasteur Mike Kalamba une interpellation au Salio là. Il faut tomber dans la conscience bazonga. Musique et musique. Qui vous dit que d'ailleurs Jésus est mort à un païen. En principe, et si quand on a païen, il va tonner pour la bonne la mitem. Je crois le message est passé. Toi tu as solo il y a 40 jours. Papa Dosimao Roger 40 jours et Zanini. Moussa Nini. Est-ce que c'est un abisso? Tout ça dans 40 jours. Et Nini et les gars à 40 jours. Balobombo Gayo. Rapidement, par Fiston, merci pour la Moutuna. 40 jours, Ezakaka, Makambo, Oyo, Bakoko, Nabiso, viva avant Biso, Batika, observa. Makamuso, Eza, Nzambe, moi, Salake, Yango, Bilo, Msusu, Bakoko, Nabiso, Basalite, Batalinde, Nzamba, Salake, on va comme observer Yango. Le coup, il dit 40 jours. Bakoko, va observer. Va remarquer que Amia Moutou, ce Mouta Koufi, Amnaye, Ezalaka, Nasi. Ezalaka ana mabele mais ce 40 jours ekoki amona ezongi na esprit am na kikongo biso benga ngo mwanda esprit to benga ngo mwanda velela donc ezaka eloko moko même to teng ba livre ba mindele ba livre ba asiatique au mona tant ba lobela am bazo ko kanisa ko na esprit donc ezaka ka eloko moko mais moko nango esuka avant mususu ekenda éternellement donc am asuka na 40e jour yesikoyo existence ya ame sukeli wana à cette transition à côté na esprit à son libela donc 40e jour yango monaka ezaka pa biso na Congo te pas ba Congo te beba na Congo ou bien Afrique tina mindele awa 40e jour au monaka apôtre Paul alobela na acte des apôtres chapitre 1 eza the wrong one eza ya faux eza ya ngoti bana balobela o ceux qui mitu ya lolemo ya moto et mona ni likolo ya ba pote ba fanda ki na yamba de yamba c'est-à-dire mutu akufi ba fanda 40 jours ba fanda ki na bango bazo sola na bango ka ndenge busu bokufi mutu ndenge zalaka ale sikoyo balobi que non sainte soit kitaki likolo na bango ba komolo ba langue sikoyo dans la place siko makambo ezali ba olo ba langue tanga na kata Bible yebisanga place ya sondoroboro sharabada ezali eza wapi totanga ngote ngapena zara kete na mona ata place bakomi shandarabara ezalaka te na yo na tanga bakoma que hébreu nyonso azoyoka makambo romain zoloba donc mukongo nyonso azoyoka makambo muluba azoloba donc eza ba langue naturelle oyo bande koyoka mais oyo ba pasteur na biso ba fabrika bango moko eza wrong eza yangoti de 40e jour apôtre Paul alobaki d'ailleurs kuti ebe atambola na Jésus te alaki vraiment habilité ya kolobela mamba Jésus te mais après koti sa yemoko comme nezo 13e apôtre akoma koloba n'importe quoi oyo yemoka mona yiki fala lobaka oh voilà 40 jours alibaki ba kopia ngo ekomi lokwa netike eloko mo euta na Bible non même na kati pa ba na kati Bible wana pas ba juif bango pe ba observera
40 jours neti kaka biso africain neti biso ba Congo ke muta kufi asali 40 jours amne et mati et comme éternel et comme esprit éternel allez et ba tout ce que ba panzani ba que l'homme a comme ce libre et makambo ba lobana et ya 40e jour ya compte ya Bible ils a ngoté bango mo basali la fait 40e jour ba juif neti kaka biso ba africain donc normal que na ke amamutiki donc ils 40 jours c'est important to ça là d'après cela veut dire que c'est comme si chrétien balinga ko minimiser 40 jours et banaté balinga ko minimiser ngo mais siko ba baraté ke biloko mingi na mokili oyo nzamba salela ngo de abongo ba fiston ezana makambo ezana ba terme ezana ba jour oyo nzambe afixa yango yemoko par exemple na webisa yo zemi ya mwasi ezala combien de mois 9 mois non donc au moni terme na nzamba asala pona zemi mwasi atamala na zemi 9 mois wana muto asala kango te nzambe yemoko asalela ngo bongo la vie de l'homme sur la terre ça dépend de la culture monsieur lobi que mutu existence na eza à 100 ans mutu susu alobi que existence ya mutu na se eza à 120 ans ça dépend de la culture ndenge bo believe ndenge ba koko na bino ba centre na bino ba tikili bino ala bino bo continuer on se comprend donc neti 40 jours biso to kuta ngo kuta to sali yango te mais siko bible batus ba chrétien siko baninga ba tsango de la bible mte sali yango non biso ba koko na biso bando sala ko observer 40e jour oyo avant même ba chrétien ba ya na Congo ba ya na Afrique est-ce que avant christianisme est-ce que c'est vrai que ceux qui m'ont donné à Koufi papa maman moi les consorts beaucoup ndie mais esprit na être la zonga wana ti 40e jour après qui ezana leso mobimba oyo batufu ba yekola makambo oyo ezana makambo ebele sala maka biso na bundu ya Kongo tolobaki nzambi aza nzambe oyo ya walungi la mbabo yebepio ko kasate ke soki nzamba sala zemi ya mwasi na 9 mois exactement na 9 mois c'est faboda wana ya général au moins mwasi musope zemi ne pe comme na 10 mois et comme 11 mois ezali olobaki bonde ni nzamba taki te mais 9 mois mais ndeni wana po nzamba la kisake ngana ko na nyonso donc mutu akufi bamsusu baneti ba européen na ba philosophie na bango ba yeba ke soki mutu akufi amnaye elongora na nzoto na yepa après 3 jours ebimi na nzoto ne komo waya tie ko 40 jours ezongi éternel bon bamsusu balobaka 13 jours ça dépend ya ba culture ba juif na yebite so bango ba tsaka combien mais biso to yebike soki mutu akufi am ebima tam susu na manzaka tam susu ebimi na zolo tam susu na misu tam susu na matoyi sorti nyuso am a omonela bimela abimi eko salama mbala moko tam mutakufi eko salama après quelques heures eko salama après 3 jours donc ça dépend et ça dépend nzambe ma salama kambona ndengwana nzambe mtasala ndengwana merci beaucoup moni mutazo waya mutu sa soki molimo na ye ezo waya c'est que asala ba makamo boye bangombo biso benga bangombo do ba péché to benga ba minkombo bangombo so asala kango il faut azonga na mokili po abandela lisuko vivre ta okoka akokisi makamno so biesi mazongi libela patata nzambe omoni ndenge ezalelaka ndenge wana. Merci beaucoup, papa Roger Dosimao. Synthèse, conclusion en 30 secondes, les amis. Synthèse, les que papa Nangaï, tout comme na tamoko, batbandi ko comprendre. Na sepela mingi tango bato bazo benga na émission na yo, no moi na zoyoka, tamso maman moi muluba, mais azolo bela mamba bunduya ko croyance na ye na nzela ya bundulia ko peza religion na ye eza ba koko na ye ba mpe ba wuta na ba Kongo donc azolo bela kino au moins biso na bundulia ko maza muluba ba tebele na mona kan ba benga yo bazolo ba so olandi bango mona aza na ye mutikolo mobwe mais azolo bela makambu ya ba Kongo eza makambu ba Kongo te eza ndenge ba koko na so batika
biso mutu lelo to komisa ngo ba Congo ba nani soki ba yanzi off moko na dès le départ. Alors batu et sengeli to zongela bo koko na biso ndenge ba koko na so no sambela poto vivre bien. Lelo to comment ba chrétien ba christianiser biso na makasi. Mais tala mboka ndenge tambola avec le christianisme. Tala mboka ndenge zo tambola. Nangana tu na yo question moko. Ngam na tuna. OK. Oyebi ministre mo to la na Evi Aboubakar Sidiki. Ni je ko oyeba ki ye. Na ebite so ko répondre nga siko mais batu mususu ba yeba ki ye mamu ba yebi mutini na olobela. Pourquoi tam mususu ego clique te na mutu na ona minute parce que na bengi na kombo oyoyo eza ba kombo na biso te. Donc tango yo oza ko vibrer na ba onde ya batu mususu. Donc obungisi kinkulu na obungisi yo moko mibungisi na nzela. Donc oza so mutu te. Via Aboubakar wana Sidiki kombo na o biso to yebe na ve Franco Makiadi Luambo Makiadi. Vous comprenez? Akoma ki musulman alati kombo ya Sidiki Aboubakar. Ce n'est pas normal. Biso o Jean Roger. Kombo na so tuninga kombo no Jean Roger il a dit sini. Na ozanga réponse au pesa yo. Mais so tuninga kombo na mboka dialunda mandosi mano. O expliquer yo dialunda ma il a dit sini pourquoi pe ba pesa nga kombo wana. Donc il faut to zonga na babiso poto bimana bibulo tozali. De na mukuse longa na osenga basa l'effort to banda ko zonga ka na regretera moi politicien mso ba loba te bino bolobela mama Kimbangu n'est pas notre prophète. Bo généraliser batunyo surtout toi na Congo bien sûr mais Kimbangu aza fona bino bata Congo central. Non, ce n'est pas ça. Ce que ça comme ta Congo central. Et bon pas ba mongo. Pourquoi ba mongo ebele ba iba ki Kimbangu pe ba iba bando la nzela na eti lelo mingi balanda nzela na. Baza ba Congo te. Na ba kuna Kimbangu akenda kuna. Voilà, ils ont dit débat il y a jour voilà. Merci beaucoup papa Roger Ndosima ouais. Voilà, je rappelle que vous allez monter à Bundu dia Congo. N'est-ce pas? Bundu dia Congo. Merci beaucoup papa Roger pour la disponibilité dans le sur le lot prochainement. Voilà. Autre chose à présent. Yaya Tokobete la osika boye di solo. Na évité la régime fait parce que la combien de minutes kuna? Combien de minutes kuna? 29, allez-y, press again a second time. Voilà, how many minutes? Il y a the last time qu'on a placé. Voilà. Tokobete la osika di solo. Oyo et Salami na Afrique du Sud, précisément dans Johannesburg. Est-ce qu'il faudra continuer Yakobeng Sarabasi na Mboka na Congo oyo na esika ozali to neto faut voir moi esika ozali parce que sorobino basio basa na poto déjà basi ba na Afrique du Sud kuna basa ben poli ba mutu makasi faut za moi si ya Congo oyo na awa soko zi moi si ya Congo oyo na Afrique du Sud moi si ya Congo oké na poto akoma peka moi si ya poto so ta éducation mabe wana e ozala kaka ndenge moko ndeko mobala za na Afrique du Sud papa fisto beta di so na ngai comme na ngai Moussa Maman to loba yango Moussa comme musique bon ça va pas miate o comment na Moussa papa fisto na bunda kana Afrique du Sud na bunda kana misala na biso sala Afrique du Sud na bunda kana bana mbali moi sina ngai na kutela ki na ye na Facebook oyo to bandi ko évoluer na Facebook ba fisto évoluer singa sa mwana makala ekoso amour ekola ki kola pe ngai jeune garçon na bunda ka papa fisto et senga ki na ngai na luka mwasi na futela kaka chambre et pas ya pide vie na ngai moko boye mais moi TV na ngai zali moi betu na ngai ma frigo jeune garçon tangu moi sur la CP na Facebook to bandi ko solo la to kompe ko so la famille na bangwe consort va fisto na bundi oyo misala na salaka mingi na moi na telemaka na moi kaka nde salaka tinelanga photo omona ye pe kuna akozwa photo donc makambo ba photo oyo surtout ba yaya basi
le cas là ba photo bimé belé o soki ba ko soki snack what Snapchat soki nini on appelle ça comment so Snapchat soki nini kuna OK aussi photo na OK kuna o bongisi photo o komona moi ça na ba luvamba no mais rien kuna nga be ngo BBL téléphone pour saluer bana BBL bana bien o bona na o bimba kitoko o sakate o tindeli siko mobile sikata photo mobile kuna bi moi ça ngani na mona ka boy la photo ataka boy mais tango ya ko mona mutango Aboubacar Nathalie photo Nathalie bando, deux personnes différentes. Au comprend maman ça a 50 ans déjà maman ça comme il est à boutou. Mais sur la côte de Snapchat, sur stop Snapchat, sur ni kuna ba tenter photo maman bi moi à 15 ans. Abi moi à 25 ans. Et bon yo hein, tu vois moi si bana au leli. Papa fiston nga platina na photo. Et puis quand on zalaka na côté de moi c'est na photo te sika oyo na ça musala en plein combat non. Na photo na okene mo sika bien moi pizza moi McDonald's moi KFC sika boko bien impressionné pe moi ça bon na okte ba photo ndingo wana ba photo bien au tento bon ce photo tini pour la lolango te yepe ndenge moko bref papa fiston na bundi na tini mbongo Tinimbongo bakei basali prédote quand ça va donc ça la barrière ce qui moi si a commis awa papa fiston na luki bagangi bato ba yakala batu na Afrique du Sud na pesimbongo gangi akeipe na vuta no moi si avion zo na Lubumbashi na luki gangi na tinimbongo papa fiston $700 tindike wala tope gars ça 700 na paye à face à 500 ce qui moi c'est na commis na pesi 200. Bref, tu es dans le bas, on te roule la télé solo. Oh, pas fisto. Moi, c'est comme la Lubumbashi, à côté de la Tindiken, la personne qui pour la Tindiken, la gang. Papa fisto, Tindiken a bien la gang. Non, moi, c'est yo à Rokoma, lobby dans 2 jours. Pardon, lobby, dans 2 jours. Nous avons dit qu'on se prépare. Dans cette série, je l'appelle à Moussa, non. Dans 2 jours, nous avons Moussa pour Madame Azoya. Il faudra que nous Madame pour passer un bus. Bah, il m'a connu bus. Bah, sur la Park Station. La Park Station, le Kuna Sika, ba bus et Garakadon, sur la station de bus, quoi, voilà. N'a pas d'ailleurs que dans 2 jours, papa, à ma grande surprise, Tindike la Bengingaï, en plein jour à Moussala, il fallait pas être lobby, mais à Bengalelo. Oh non, papa les alliés, awa, tout de suite au commis, Yaka Kozwa, moi Sinayo. Oh! Mais papa, on va qui lobby. N'a pas Moussala. La quoi que moi c'est un gars ah y a pas le choix entre bis et tamalagi mbangu. La salle qui peut te comme ah par Moussala et Zali. Mais vieux, si on a ça n'engeni. On a bangulu la yaki na bango. Bah ça déjà awa. Bon vieux, na ko kata Moussala te poyebi na ko lobby premier te. Zo madame kende na ndako na yo ngana ko ya na ko zo madame na ndako. Évidemment, aïba qui peut et c'est qu'à t'indiquer Rwanda, c'est qu'à Congo Bazalaka. Moi, na mai côté la Moussala, il ne ça passe. Ah, madame aïe, en tout cas, madame aïe, première thème, il faut que les gars, que madame après Moussala. Là, c'est que nous avons des combats où ça la moi bêta cahier journée mobimba moi. Est-ce que vous commis moi na mai tant Moussala est sili. Na évité ça qui m'a bête madame à se précipiter pas que son madame te oh il fallait que son pendaku abenda boa beauté à sokola bakabutu mais moi na maika na batenia Moussala ndengo wana et s'il allait à jubis mbala moko a kesikoyo et pas ya tindike pas gang ya son madame a komi pet tanga komi wana etikala ki na de ngulu mo ba ya ki wana donc moi si na ye na fimo ko sumu susu na ki wana non non na garçon mo boy. Moi, c'est un garçon mobile. Tant que tu dis que jeune garçon, pas fiston Moussa, à petit pote, Mouté ko fungola moi si atindike. Po to yeba ina bango, to yeba ina bango. A fungola boto ko a ben papa Moussa, ouais papa Moussa kodi. Papa fiston moi c'est un afana ki wana, ba lambe bango fufuna maki. Maki siko maki o na gisa c'est dans luxe. Et ba sana la Afrique da ka ndenge zalaka. So uti Congo yi talaka maki za lix na Congo wenga oni omelette o soki omelette lix mais na fait so muta yi pour na papier baptême ba ko tia plateau maki wana na papier position baptême plateau maki wana so muta yi avandi c'est mama kalinga maki ko kalinga maki
okomona so mutaye na kisakata ko ba congolais bazaka kisakata ngana leka pe makite ba se kalinga maki okomona ke azuka liki moko abeta kalinga liki moko yaya yo la liki moko na ndende omona bandi ko sekaye yo kalinga liki moko ale kalinga sima kitope plateau a maki fiona ya bwasanga papa fisto bakalingela ye basala epelo ko wana maki moko omoni ya botsa munoko oka lelo obalotsa munoko tango omesana okominga danser ngapona mikili ngana fala na France ngabo ina ya jobu bala kala okalinga maki moko ti okomi voilà papa fisto bakalingela bango plateau ya maki bale yango na fufu na voros benga woni basalami so babude moi ça ka guana bref de leki tango bal na ya koti afungoli porte tango moi ça tindika abi papa Moussa okoti kota ko moi na oyeyo comme na Mélanie ko moi so Mélanie to tangi kombo po Moussa no bitu kombo comme na Mélanie siko Mélanie sika fala siko to Moussa koti abonga Moussa moni po Moussa moni ke moi na ngai wana azuya pala siko Mélanie siko otala mais nani nini kasi moi ça te dit mais papa Moussa mba na oyo abi mba na nga oyo ningeni donc Moussa utaki na ba mutoki na musala ora a se débarbier tata ya amireka excusez-moi amireka ndengo wana et puis que Mélanie aboya abi mba na ngati chose grave papa Fisto ngala zo mona pena boyi moi si aboya abi ngana mbal na ete akei na sac na bimisi photo azu pena atali pena photo atali ngai abi ngai te abengi tindike ay papa tala est tan bala la photo nengaza tala yende ngaza na ebita na mona nga blé ana mona ande pa fita na je reconnais que na Moussa sala ka moye beta kinga makasi na rita ko chocolat na zaki na batena Moussa quoi moi ça boyo kena ngai donc bala komi blé atali photo atali boy moi ça abi na okena ote soki na eba ke za yo pena boy na linga na yate papa je peux singa passi vertige na ko ikambaki bou na ko na mabeli na perte de contrôle connaissance à tomba 5 minutes na yo la muka mama ezangai pona sokolité en fait ko sokolité c'est trop dire na uti mamo musala na eko joyeux wana photo ezali ngai papa fisto moi si aboya ko na ndako na ngai akenda te mbongo na ngala bengisakie ba passeport makambutu rien commenté ba fiston $200 etikala na pesa ko pas indiquer peut-être na boyi na bo vient moi ça combien boyi ngai ngala ko pesa ngai te moi si wana vanda pas indiquer pendant 2 semaines tika ka ba yanke ba ndiko bima boyi yanke bo akuta na ye po bato ba na Afrique du Sud la poto so ko ta so muta uti Congo ye asa ko la fresh Njanke moko azwa mwasi na ngai akomisa ye mwasi na ye papa Fisto beta lisolo oya ngai po penye bato ata na Afrique du Sud ata na Europe so wapi ke baka na bakaba ko tentaka ba photo ko bongisa ba photo po mabe e yaka trop mabe yaka po ba photo oyo zala naturel o elle me ko moi c'est ngado o kangi photo pe naturel zala naturel mobali pe naturel yo ba bongisa ba photo oyo e benda problème tala ndinga la zanga mwasi na ngai kaka boy pa Fisto na ngai obeta lisolo na ngai po o pene batu tala lisolo ya Moussa na Mélanie esuki awa partager émission oyo partager lisolo oyo yo mutota la biso soki ozane solo ko pesa benga biso soko zubiso te tika audio to ko beta lisolo na yo kaka ndingo to beta yango allez le to rumeli c'était nécessaire ce son ngwana portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo
nasalelo nini pondi make na kupendaka sana, shitakwacha pelende wenjo